C'est-à-dire, mutu oyo azali na connexion spirituelle na tata nzambe, mutu oyo a comprendre mission na ye ayela ki kosala na kati na mokili. Ezali nini? Mutu wana atambolaka na honnêteté spirituelle. C'est-à-dire, mutu wana akomi capable ya kokabola mabe na malamu, yango tolobaka yango maturité spirituelle na maturité ya responsabilité. Mutu wana akomi capable ya ko gérer batu, mutu wana akomi capable ya kotinda ye mission. C'est-à-dire, papa Simon Kimbangu a voulu kotinda yo mission. Un flûtiste, il faut être capable. Parce que tous allez, bah, héritier, il y a idéologie. Oyo, papa qui sont loqués, la zala qui na yango, on était franchisme na franc ouvert. Papa qui sont loqués, la banda qui ko bomba bomba te, la banda qui ko tonga tonga te, papa qui sont loqués, la banda qui ko loba solo. Vaut mieux aloba solo et si kayo zali soki okosepela na solo te. Mais ye alobi yango à se débarrasser na problème wana. Ezala na miso ya Nzambe azali libéré. Donc biso ba flûtiste et sengeli pe na biso tozala bato ya lolenge wana. Papa ki solokela azalaki moto ya botos. Papa ki solokela azalaki moto ya botos. Total akaba théâtre oyo bandeko na biso ya jeteki basalaka. Malgré dimension spirituelle oyo azalaki na yango, mais soki otali na bureau esika papa ki solokela bandaki kosala na l'état, misala nyonso babandaki kosenga ye epai ya baye bazalaki supérieur na ye na musala oyo bazalaki kosala na l'état, azalaki ko exécuter yango très rapidement. C'est-à-dire papa ki solokela azalaki mutu ya botos. Biso pe ba flûtiste esengeli na biso tozala batu ya botos. Esengeli na biso tozala batu ya botos. Donc batata ba maman bandeko ba flûtiste tala mwa moke oyo tolingaki koloba à ce qui concerne papa qui solokele azalaki nani. Pourquoi papa fumwa longo, papa Simon Kimbangu kiangani apesi biso journée wana. Pona baye oyo tozali koloba ete bayebi musala nini ba flûtiste basalaka te le 17 mars. Tolingaki to expliquer bo. Le 17 mars ezali dédié pa ya ba flûtiste. Mokonzabule tata Simon Kimbangu apesi journée wana epai ya ba flûtiste. Et sensibilisation na mobilisation esale makaya makasi pona komata na mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem. Musala misala kopesa mokonzabule compte rendu ya musala oyo apesi biso na ba province na ba pays différents na ba commune pe bisika nyonso oyo mouvement ya fliki ezalaka. C'est-à-dire tozali kopesa compte rendu ya musala na biso, entre temps tozali ko contribuer pona botongi ya Nkamba et tokei pe lisusu ko sanzola Nzambe ko kumisa Nzambe. Parce que le 17 mars, il y a 2024, le 17 mars, il y a 2021, 2025, ils allaient le cola, Mboula Mobimba pona biso na fliki. Ils allaient le cola tokokisi Mboula Mobimba depuis le 17 mars, il y a année passée, le 17 mars, Oyo, et Outiko le Kalobi, ils allaient le cola Mboula Mobimba. Donc, tokenda kanano na Nkamba, kokumisa Nzambe na biso, na nzela ya mabondeli, banzembo pe ba programme oyo lingomba ekobongisaka et ya mibale tokendaka pe ko participer na musala massivement par rapport ya organisation oyo direction générale ya Fliki et bongisaka. Ndenge tozali koloba boye par rapport ya programme ndenge tolandi yango banda lobi lelo na continuité nango tokolanda yango lobi et tozali komona ete ba flûtiste ba mati ebele mingi ba uti na Europe, Afrique du Sud pe représentation ezali tokei na ba pays mususu na Afrique, Amérique, Asie et Océanie na ba province ndenge tolandaki bato mibale ba uti côté ya Kivu Manyema bato mususu ba uti côté wana même na côté bitumba ezali bato basali effort batinda ne fût que représentation ya mutu moko to bato mibale misato. Tout ça pour na ko respecter
mbela ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani par rapport ya présence ya biso ba flûtiste na mboka ya Nkamba na date ya le 17 mars. Tokendaka pona misala, après misala tokendaka pe pona mabondeli et tokendaka pe na mikumba na biso parce que toyebi ete banda le 17 mars ya 2024 ya ba mbula oye uti koleka kino lelo tokutani na ba difficulté na ba makambu ya ndenge na ndenge et tokendaka pe kopesa na mokonzi ya bule ba problème na biso ba flûtiste à travers le monde ndenge tolandaki message ya dirigeant ya président général ya Afriki alobi mbula oye uti koleka ba flûtiste ba kufi ebele mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu talela biso likambo wana. Très sage président général ya Afriki a déploré makambo ebele et alakisi na mokonzi ya bule pasi na biso ndenge toutai koloba tokendaka kopesa mokonzi ya bule compte rendu ya musala oyo ye apesaki biso nde tokosenga na bandeko na biso ya baflûtiste oyo bamataki Nkamba spirituellement parlant, physiquement parlant. Nzambe na biso tata Simon Kimbangu apambola bino apesa bino lisusu ya ebele oyo to contribuaki po ete tokokisa mokano oyo papa Simon Kimbangu to papa Fumambanza atikaki ete botonga Nkamba soki botongi Nkamba te pasi na bino ekosila te baye nyonso bakontribuaki po ete un plus na bango ekoka kobakisama na misala oyo ezali kosalema na Nkamba toyebi ete ba $10 ya papa ba bikateli ya 22 reine oyo epesamaka mpo na botongi ya mai ya nsimba e misala ezali ebele oyo mokonzi ya bule apesa yango epai ya baflûtiste baye nyonso bakontribuaki na feti oyo spirituellement parlant, physiquement parlant et matériellement parlant, financièrement parlant. Nzambe na biso tata Simon Kimbangu abakisela bino akanisela bino baoye pe bazali sur place kuna Nzambe abatela bino abomba bino bisika boutaki nzela ya pasi makambo ya ndenge na ndenge me Nzambe abombaki bino lokola abombaki bino na boyei na bino sango ya mabe toyoki te e ndenge moko pe tokosenga na mokonzi ya bule abomba bino abatela bino na bisika oyo bino boutaki Mosala mosala malamu et mosala wana esalema pona lokumu ya tata Simon Kimbangu. Toyebi ete biso ba flûtiste tozali na devoir ya munene oyo mokonzi ya bule apesaki biso na kati na lingomba ya kokengela pe lingomba yango boyokaka biso ba flûtiste tozalaka héritage du Saint-Esprit. Nyonso ya lingomba ezali héritage na biso. Biso nde tozali ba héritier. Faki, fliki, jeteki, parce que biso nde toya liboso. Mouvement ya liboso, groupe ya liboso, instrument ya liboso, et betamaki na kati ya lingomba na biso ezali flûte oyo papa Simon Kimbangu bandaki kobeta na 1921 et biso tozali ba héritier ya likambo wana. De 1921 kino lelo je crois que likambo oyo ya flûte et le mwana noté na lingomba na biso ezali kaka. Voilà batata ba moment historiquement parlant par rapport ya ba événement oyo ezali koleka na mboka ya Nkamba lobby ekozala le 19 ezali dernier jour troisième journée ezali remise ya ba coupe na ba cadeau ndenge bakonzi bakobongiselaka yango. Donc wana ezalaki lokola maye tozalaki na yango pona koloba na histoire pe événement oyo ezali kosalema na mboka ya Nkamba na mokolo wa lelo. Tokoyoka message ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Extrait ya message ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya muke. Soki toyoki extrait ya message ya papa Simon Kimbangu Kiangani nde tokokota na observation na biso ba analyste spirituel parce que tobo sanate tozali ba analyste spirituel tozali ba flûtiste entre temps analyste spirituel awa tokosala observation
na analyse spirituelle très approfondie par rapport ya comportement na biso. C'est-à-dire tozali ba héritier. Mais partout na biso toke na nkamba tomemeli mokonzi ya bule bakado ndenge tomonaki bus topesi mokonzi ya bule bakado ya ndenge na ndenge toyebi ete bato bautaka na baprovince bayaka na bino mais tokodiagnostike comportement na biso parce que tango tozali kopesa mokonzi ya bule bakado tango tozali kobonzela mokonzi ya bule libonza esengeli na biso tosala diagnostic ya comportement na biso bizaleli na biso fandeli na biso elobeli na biso po ete likabo oyo biso tozali kopesa yango epai ya mokonzi ya bule ezala na efe ezala mpe na impact ebota mbuma parce que soki bizaleli na biso comportement na biso etamboleli na biso ezali malamu te eke biso tozali se bobele kobongama mpona kokende kopesa mokonzi ya bule bakado me tobomba misala na biso ya mabe bizaleli na biso ya mabe makambo na biso ya mabe ekozala pasi régime apesa biso nano message ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya le 17 mars oyo papa Simon Kimbangu Kiangani abongiselaki biso e na nsima nde tokozonga na moins analyse spirituelle très approfondie par rapport à comportement na biso bafritiste. La fliki ba dièse comme mingi. Dièse wana na bato bazo sa défilé. Loboko ya gauche comme ngosa soki ndenge ni noa. Na lokolo ya gauche. To diminuer, to yokani hein? Na yo motozo beta flit. Ba 3 la raboni 6 non? Ah. Merci beaucoup batata ba maman touti kolanda message ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobeli likambo ya ndenge tobetaka flit. Ba note mabina kosala mwa ba mungu na ba pilipili ba dièse ba makambo ebele tango na yoki papa Simon Kimbangu alobi yango esalinga lisusu pasi parce que nasalaki émission moko mikolo eleki émission wana nano na travailler yango te mais na ko travailler yango et kubima je crois ensemble na vidéo oyo soit on a obimisa liboso wana na obimisa na sima mais oyo kolanda vidéo oyo na YouTube soki na poster vidéo oyo kolanda yango ezali vidéo oyo na salaki yango avant et makambu oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ngana sina lobelaki yango na vidéo oyo eza na kati ya ordinateur na biso yango bomonaka biso to sondaka volonté ya Nzambe po to yeba posa ya Nzambe ezali très étonnant ezali kopesa biso kolakisa biso ete tozali na responsabilité ya monene ya komona ete maye biso tozali kokanisa po toloba yango mpona kokebisa bato à ce qui concerne protection ya doctrine na biso mais nano kutu tobimisi vidéo te mais mokonzi ya bule a anticipé biso aye kolobela likambo oyo ya ba note ya ba son ya ba danse ya ba dièse ya ba makambo ebele oyo biso ba fritiste to bakisa pour le moment eyebani historiquement parlant eyebani ete Satana akota na lingomba posa na ye ezali a désorienter œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Et papa Simon Kimbangu Kiangani azali ko déplorer l'ère nyos. Bizaleli na biso ndenge tokoti na kati ya lingomba makambo ndenge tozali ko salela yango ezali vraiment ndenge wana te sengeli na biso to salela yango mais lolenge tozali ko salela lelo oyo biso ba kimbangiste
batu bakomi koseka biso, batu bakomi kochola biso. Pourquoi? Parce que biso ba flûtiste, biso ba musicien, biso bana ya koreki, tokotisi mabina na makambu ebele na kati ya lingomba oyo papa Fumambanza abandaka kobetela yango sete. Oyo pe papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Mbenza ti lelo bazako continuer kobetela yango biso sete. Kobetela yango biso sete l'air nyonso. Yango papa Simon Kimbangu Kiangani auti koloba yango na fête na biso oyo. Ete tokotisi mabina, tokotisi ba mouvement, ba makambo ya ndenge na ndenge. Mingi bazali koloba ezali bra, mingi bazali koloba ezali boy, mingi bazali koloba na ba émission oyo ekoya bokolanda ndenge tomekaki kolobela yango parce que mingi ya bandeko na biso ya koreki bazali koloba yango bra, mais biso tolobi boy batata ba maman, biso ba responsable ba mouvement association pe service. Nous avons une grande responsabilité. Ya ko veiller na comportement. Ya ko veiller na comportement. Ya bana oyo biso tozali kotambisa. Ezali déplorable. Ozali mukonzi ya fliki. Ozali mukonzi ya commune, ya groupe mobo ya fliki na commune moko boy. Nous sommes incapables ya ko gérer ba émotion na biso. Tango tozali na esengo. Ya ko beta musique. Yango moni lelo mokili ezali kochola biso, yango pe bomoni mokonzi ya bule alobeli likambo yango. Pourquoi? Parce qu'il a constaté yango, soki déjà Nzambe a constaté yango. Ce qui veut dire komi solo liboso na miso na ye. Biso batu ya mokili to constata ki yango kala. To lobela ki yango pe kala. Mais Nzambe azopesa biso chance. Lelo papa Simon Kimbangu Kiangani ayeko déplorer lisusu makambu ya bazizani, makambu ya badiese, ba makambu ebele oyo tokotisa yango. Na kopesa défi oyo na bakonzi ya fliki, bakonzi ya faki, na bakonzi ya koreki. Soki olobi likambo mbala moko elakisi te ete opekisi yango, soki ozali kosala suivi te. Na yebi ya solo, to yebi ya solo ete likambo oyo ya mabina ba responsable ebele balobela yango. Papa na biso président général ya GTK alobela yango. E mokolo oyo na landaki ye na mboka ya Nkamba zali kolobela makambo wana abetaki sete alobi ngai moko na kotala lolenge boko défilé. Na lingi kutu komona te mutu moko azali koleka liboso ya mokonzi ya bule azali kobina. Bandeko na biso ya koreki, bandeko na biso ya fliki, bandeko na biso ya faki. Evre salvatrice oyo ya papa Simon Kimbangu ezali na lolenge oyo ba papa batikaki. E lolenge mosusu oyo tokobakisa likolo ya lolenge wana ekozala kaka lolenge ya kobebisa. Parce que je ne crois pas que na enseignement oyo ba papa ba pesa ki biso ba bosana ki eloko moko oyo yona ngai tolingi to bakisa. Soki ezali ko bebisa te. Mabina na kati ya ba mouvement association pe service elekindelo. Elekindelo pourquoi? Parce que tokozala incapable ya kosilisa makambo wana. Soki totiki yango ebota mbuma lolenge ezali kokende. Ebeteli na biso yango ekomema biso na mabina. Esaleli na biso yango ekomema biso na mabina. E ba disposition nini oyo biso tokozwa. Mokonzi ya bule alobi yango, aloba yango, pe akolobaka yango lere nyonso. Soki to changer te akolobaka yango lere nyonso. Poto changer po mokonzi ya bule asala kabiso lisusu ba remarque wana te. Il faut to sala nini. Tozali lisusu na makambo mususu oyo tozali komona lere nyonso. Ezali babiloko oyo tozali kobenga yango animation. Awa nazali kosenga na président général ya fliki
biso na lingomba ya tata Simon Kimbangu toyebi ete ezalaka église oyo mingi tozalaka na ba inspiration banzembo na biso ba animation mususu ezalaka inspiration oyo eyaka sur place tango bozali kobeta flûte inspiration eye mais ezali na makambo mususu oyo tozali kotala yango na miso ya bonzambe ezali ba inspiration ezali ou bien ezali ba inspiration ou bien ezali ba composition oyo bato bazali kosala et bazali ko imposer yango biso to banda kosala yango toyebi ete na lingomba na biso to composaka banzembo te na lingomba na biso banzembo nyonso toyemba ezalaka inspiré mais ba animation oyo tozali kokotisa na lingomba ba animation ba animation ebele ezali komema biso na ba sentiment ya kobina ya kosala makambo ndenge na ndenge ya kozanga ko contrôler kikimbangisme na biso tokotisi sentiment wana ekomi komema biso na makambo oyo mokonzi abula uti koloba na biso luketu likolo mapekati ekokoma kimbangisi akomi kobina totala yango nanu ndenge ezali ko régner na ba réseaux sociaux ndenge ezali ko régner na bandako ya batu na ba radio na ba bisika ndenge na ndenge oyo tozali na possibilité ya ko enregistrer pe kotala lolenge oyo ba défilé ezali ko salema par rapport ya lolenge biso tozali ko betela musique batata ba maman bandeko na biso ba flûtiste to bongisa ba animation nyonso ezali ya kolanda te. Nous sommes une église spirituelle, église du Saint-Esprit. Lingomba ya molimo mosambo. Makambo na biso mingi oyo esengeli na biso to sala. Il faut ezala lolenge ya basanto. Ezali te mutu a composer animation na ye aye a imposer na kati ya lingomba. Comme ezali ko sala animation nyonso ezalaka na motivation. Animation nyonso meme oyo bawera basalaka meme oyo banini animation nyonso ezalaka na motivation. Mais to éviter koyamba ba animation nyonso oyo bato bazali ko composer to banda ko salela yango na lingo. Soki to éviter te ekomema biso na nzela ya mabe. To landa nano quelques vidéos oyo to bongiseli bino ya ba animation et na sima ya kolanda ba vidéo wana to kotiela pe bino quelques défilés oyo biso tozali ko déplorer net tozali ko balere nyonso défilé zali mabina te nde to kozonga na conclusion ya émission na biso. Régie très rapidement balancer les biso nano ba animation oyo bat bazali ko kotisa na lingomba ndenge ezali ko mema biso na sentiment ya kobina ya kosala makambo oyo to kozala na difficulté ya kolongola yango mikolo mizali koya. Régie très rapidement. Voilà batata ba mama ndenge tolobaki les animations na kati ya lingomba ezali komema biso na level mosusu ya transformation ou ya désorientation ya œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Ba inspiration ou bien ba animation oyo tozali ko fabriquer, ba animation oyo tozali ko créer na kati ya ba mouvement na biso association pe service et awa tozali ko lobela likambo ya ba flûtiste ndenge tozali komona bandeko na biso bazali kobeta wana bazali kobina bazali koningana entre temps bazali koyekola to kobeta nzembo oyo ezali inspiré na lingomba te oyo mutu a créé yango et puis tokomi kobeta yango lokola nzembo oyo ezalaki inspiré na kati ya lingomba na biso. Batata ba maman papa Diangenda lobaki oyo nyonso akobebisa physionomie ya lingomba e akosenga na tata na ye aya kozwa ye. Biso nyonso tozali komona ndenge fliki ezali kosala sensibilisation ya banzembo oyo bango ba créer na kati ya lingomba et
propagande na yango ezali kosalema makasi po bato nyonso bandimi ba maîtriser nzembo oyo biso nyonso toyebi ete ezali inspiré te. Tala na ba danse ndenge bazali kobeta nde tozali komona wana biloko oyo nyonso, basigne oyo nyonso, ba geste oyo nyonso, mabina oyo nyonso, ba responsable ya ba mouvement association pe service ba konzi ya fliki botalela biso likambo oyo yango. Papa Simon Kimbangu Kiangani auti kolobela yango biloko oyo tozali kokotisa, mabina oyo tozali kokotisa, ba animation oyo tozali ko créer ko fabriquer na bandako. Après tomemi yango bandimi bayekola yango par la force, bandimi bayekola yango na makasi ndenge tomoni bandeko na biso bauti kosala wana na ba musique batie ba baffle batie ba musique oyo ezali kosala ete batu babina makambo wana. Papa Simon Kimbangu Kiangani apekisi yango ndenge pe tozali komona transformation ya nzembo. Papa alobi ete fliti ezalaka na ba note 6 ndenge tozali komona nzembo ezali transformé awe pa bandeko na biso note ezali lisusu koyebana te soki bazali kobeta ndenge nini na posa ya nzembo esili originalité ya nzembo ndenge ba ange bapesaki yango nzembo ezali lisusu kobeta mandenge wana te. Tobakisi ba noti, tobakisi makambo ebele oyo ezali komona na ya solo ete tozali ko désorienter œuvre salvatrice ya Papa Simon Kimbangu. Physionomie ya Lingomba ezali lisusu ndenge ba papa batikelaki yango te. Yango wana batata ba maman ba responsable ya niveau ya niveau ya direction générale ya Fliki botale la biso likambo oyo. Campagne ya oyo tozali komona campagne ya destruction ya œuvre salvatrice ya Papa Simon Kimbangu ezali makasi et puis ezali epai ya babilenge. Tala nzembo oyo ezali nzembo ya Lingomba te. Tala promotion na yango, tala ndenge bazali kobinela yango, ndenge bazali kosala ndenge wana bazali ko défiler te, bazali kobina ndenge moko. Bandeko na biso oyo tolobaka ete bandeko ya ba musique profane babinaka bizaleli oyo epai na biso ezali yango te batata ba mama. Yango tozali kobeta mbela na biso mingi mingi epai ya bakonzi. Vidéo ya boye soki bokutani na yango il faut interpeller les gens pour ete baya ko se justifier. S'il s'agit ya kopesa bango ba blâme, s'il s'agit ya kosala suivi na bango kolandela bango de façon que bizaleli oyo esila parce que ndenge bazali kosala boye na balasi voix na bango na banini na bango nyonso wana bandimi bakomona bandimi bakokanisa lokola ezali permis na kati ya Lingomba na biso. Omoni esika pasi ekoteli biso na kati ya Lingomba. Merci batata ba mama to uti kolanda mayereja bongiseli biso tokonoka lokola mbula te mbote na bafliti senyo so bisika bozali mbote na mokonza bule tata si sona mokilio yo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana tosakola mpe tosalana solo wetezalina mokolo moko mansoma bomba mimakomonana ikola se mansoma koleka kasi elaka ya nzambe koleka te kinu esalema mokili monso sola ya solo sopwa nzambe
makoleka kasela kayan zambe koleka te inwe salema mokili monso sola ya solo kasi bwa nzambe na tongo ya Noa tokanisa bondi misodo magomora tokanisa bondi milelwe komeli biso tomoni bamba ela kaya nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bondi misodo magomora tokanisa bondi milelwe komeli biso tomoni bamba ela kaya nzambe koleka te inwe salema bondi mi basepela inwe salema bondi mi basepela inwe salema bondi mi basepela inwe salema